Kamba Nouvelle-Jérusalem esika Nzambe avandi, esika mabota nyonso bakoya koluka Nzambe. Mundele, moyindo, chinois, indien, mutu nyonso potu ozanango okoya na kati ya nkamba koluka Nzambe. Po Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo santo bavandi na kati ya nkamba. Mingi balobaka nkamba wana eloko te, batu mwindu wana ba eloko te, batu mboka bayebi nini baza na eloko te. Mendeko nanga na oyebisa eloko moko. Omoni nkamba Nouvelle-Jérusalem eza na nouvelle civilisation. Oyo moto mwindu akobikela, oyo moto mwindu akokomela likolo ya mindele. Nouvelle civilisation ezali nouvelle civilisation oya Nzambe. Nzambe ayaki na civilisation. Aye na ngona mokili. Etamboli. Santa tellement azaraka dangereux mutu moko donc malamu te aye ko bebi sa civilisation akomisi yango magie. Nyonso obo monaka oyo civilisation wana nyonso eza ya Nzambe. Eza ya Nzambe etamboli partout. Eyaki na Ezau. Ezau abotamaki na singa. Oyo abotama nango abotama bongo te, Ezau abotama na singa moko ya civilisation. Abotama nango me etambola bamboka wana nyonso mona peleke civilisation evanda na bamboka wana. Bamboka mindele civilisation evanda. Po ezalaki ke tango na bango tata ye apesi bango na enkar. Yango nde esalaki bakoma na civilisation ya makasi. Sikoyo tata sinoki mbango kianganya lobi tokomi na tango ya Ezau. Tango ya Jacob esi esili. Po singa o Ezau ayaki nango. Yango wana ekendaki epa ya Jacob science, pouvoir ya Nzambe. Yango wana lipamboli ekendaka. Siko tango to anango. Toza na tango ya Ezau. Yango monaki basini wana. Papa Fazam Kalmabadi alobi muto mundu na mundele tokomi boy. Mais sini wana eza science ya Royaume Congo. Science ya Nzambe o kita na Royaume Congo. Yango tata simoki mbango lobaki ayebi yango ndenge nini. Po bino bozomona ka kuna eloko eza te batamboka na bayebi makambo te. Nzoka de science eza kuna. Yango tata lobaki ayebi yango ndenge nini. Po eza ba makambo ba science ya Nzambe oyo euta na Royaume Congo. Mayele wana abito komi boy. Me tata lobi me yinga na kanisa ki toza boy. Nzoka de to komi boy. Soko liboso kuna to koma boy. Umona peleke moto mudu ozaki na se. Amati likolo, akomi likolo, azo matakaka. Siko tala ndenge mindele bazoya, bandeo nanga. Bazoya ebele. Tangu mundele aye. Alobi. Nazo tila bino ba image moko na moko ndenge aleka. Baze ebele, bayambaki bango ebele, mais nazo tia kaka bato minene o baza bakonzi. Bango nyonso baza bato minene. Mais les trois pays oyo batia bavantaki bango liboso a tempelo, liboso. Liboso bavantaki liboso. Ba o bazo représenter ba pays wana. Mais mindele baye presque ebele. Siko bango mibale bakoleka bakoloba na kotiela bino yango. Et puis nengina yebisa yo moyindo ndeko nanga. Tala mundele. Ndenga fukameli tata Simon Kimbangu kiangani. Oyo bino bolobaka aza nani to yebi yete. Tala nanu mundele. Afukameli ye. Ti awuti na mboka na ye ayebi kela ye komona Nzambe. Afukami. Donc banda kutu atikalaki. Basali ye kutu signe po alamuka. Apesa papa mboti. Yaya. Mundele azoya azoko bikitisa. Siko yonde kona kako finga. Kako chula. Kaka koloba de n'importe quoi. Koma kaka Nzambe zakati na biso me biso to comprendre na biso te. Bato baza musika bazo komikitisa. Bazo komila kolaksa respect me yo zo finga. Omoni sikoyo bango baye komikitisa ya boyende kona ngai. Epa ya moto mwindo esalama nulle part ailleurs. À part na kamba Nouvelle-Jérusalem. Nulle part ailleurs. Esika Nzambe avandi eyebanaka na ba actes. Eyebanaka. Vous comprenez? Eyebanaka. Église Kimbangisi ezali nouvelle civilisation oyo biso bayindo, surtout biso bakimbangisi to kotangisa bino. Oyo to yembaka, nzebo dirija yembako ba ange ba pesaka. Biso to kotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya Kimbangu.
mibeko bolingo pe misala yango ndakisa ya bandimi. Leo nanga biso nde bakimbangisi tokotambwisa mokili na lolenge ya sika ya kimbangu, na lolenge ya civilisation oyo Nzambe aye nango na kati ya nkamba. Ba misala ezosalama ya ndenge na ndenge. Tata Simon Kimbangu, Nzambe Molimo Santo, aye na pouvoir politique wana pesi bino po tango liboso abatango bakasa po papa kisolokele mutu azokaki bokonzi mais habité ngana ko gérer te po ayebi ke bango bako gérer te, bango bako guider mais ko gérer penza te apesi pa ya mutu mususu. Sikoyo pouvoir religieux ya mwana nkolo efumu Yesu eza na kati ya nkamba nde ezo mata place batongi Nouvelle Jérusalem. Pouvoir scientifique papa de ngenda Tata Molimo Santo, ye wana papa Simon Kimbangu, ye wana 21, ye wana Nzambe wakilili kolona se nde pouvoir wana yango nde tokosalela science. Tozozwa science na écriture mandombe tala kaka église kimbangiste nkamba ezali lokola pays na kati ya pays obo mona kalokwa ba Vatican wana siko yango nde ezosala nouvelle civilisation na kati ya mokili, pays na kati ya pays. Toza na ba honneur tala niveau ya honneur esalamaka na pays na kati ya pays. Église kimbangiste niveau ya honneur oyo epesamaka kuna Nzambe azozo honneur na ye, bapaya bazo ba honneur na bango. Tala siko elateli ya bato oyo apesaka ba honneur wana. Nouvelle civilisation ezakuna tozotanga ngona kati écriture mandombe. Écriture mandombe ezwana ba science nyonso, ezwana ba technique, ezwana makambo ebele. Kamba Nouvelle Jérusalem et na nouvelle civilisation. Siko nouvelle civilisation wana tokosala yango na biso moko kakate na mindele. Siko bango fo baya basala musala moni enka wana bazwaki. Il faut bayaka baya kozongisa ngo. Posi oyo nini mais donc nguya wana eyaka epa ya Esau ekindaka epa Jacob. Et si ezonga déjà na nkamba ndeko nanga. Ezonga déjà. Siko ndenge ezalaka na kati ya nkamba wana, siko bango baya ba fo bayaka, nde bazoyaka wana, bazo kozongisaka. Bazo bazozongisa nyonso bazo mapamboli, nini nyonso bazo kozongisa. Mais tango ba comprendre que te ya Nzambe aza kuna, tokende komikitisa, bazo ya komikitisa. Siko yo moyindo. Wa comprendre te ozaki diba etali yo. Biso tozokende, biso tozali komata. Yango wana bomona mindele tala niveau ya kofukama, tala niveau ya komikitisa, koya koyembela Nzambe. Donc c'est ça. Oyo yo moto mundo ozana kati ozoko kata kosala te. Voilà ce que yo tokoyoka ba témoignage ya bandeko na biso. Mindele o bayambaki premièrement na kotia nanu ndenge bayambaki bango boyoka bayambi bango ba présenter bango. Ta ba présenter bango et puis na tisiko yo image ya maloba ya mundele o ayaki mundele liboso o ya dobaki et puis totse ya mundele ya bibale papa Fazam Kalmabadi po ye déjà en tout cas kombo etikala po ye déjà en tout cas na ko yebisa pe lo moko boye baka mindele bo mona o biso to na biso bato to yebite mais ye moko Tata Simon Kimbangu ya Nzambe Molimo Santo ayebi bato bakenda wana mususu mona kaka bakoko na biso ya kala po bayindo bakoma mindele bakoko na biso ya kala akufa ameakenda obota makuna ayebi yake wana kwa Antoine ndo vana kana ngotango mekintsuka awati wana papa Albert oyo mwana pampaka ye wana akenda siko kolamusa bango pesa bango nguya bayaka baya kosala musala na nkamba bayaka baya kotonga nkamba siko bino bokanisa ke ndenge bango bazoya bazokosa eloko te bokotika la kidiba 0 de konanga biso tozoko mata tozoko avancer esika Nzambe avandi esika mokili momimba bakoya siko bayamba bango tant bazoyamba bango na tshepna image et puis bomyoka maloba na bango et puis bongo to clôturer na biso. Merci beaucoup. S'abonnez-vous massivement na kati ya Francisca Balenda News et puis sur YouTube toza na page sur YouTube Balenda News. Abonnez-vous et ça a vraiment plaisir à trop. Merci beaucoup. On est ensemble. Go. Nous avons 3 personnalités venues de 3 continents différents et ils sont avec nous ici en Afrique. Vous voyez vous-même comment Papa Simon Kimbangu est non seulement l'envoyé spécial, mais il est aussi, comme l'avait si bien dit Papa Zako l'année dernière dans sa thèse, qu'il est
aussi un acteur spécial des relations internationales. Ici, vous êtes nos frères, vous êtes venus à la rencontre de votre Dieu, Papa Simon Kimbangu Diangaye. C'est ici où se bâtit la nouvelle civilisation qui sera immuable et éternelle. Soyez ici les bienvenus et nous osons espérer que vous y récolterez tous les bienfaits, toutes les bénédictions qui pourront faire en sorte que demain, qu'il y ait une véritable paix entre vos continents respectifs et l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Ceci dit, nous allons donc saluer nos invités de marque et tour à tour, deux d'entre eux passeront ici pour nous livrer leur message. Nous avons donc la présence de M. Gosse François. Il est directeur des relations d'entreprise Union. Il est d'origine française. Nous les saluons. Nous les applaudissons. Nous avons la présence de M. Kosaki Meriam, consultant indépendant en commerce international. Il est iranien. Enfin, nous avons la présence du docteur Kalamabadi Farzan, c'est le fondateur et président du futur Crédit Group. Musique, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, votre divinité, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais au postulat vous remercier la communauté de Kibandistes que vous représentez, qui nous a accueillis depuis 2 jours à l'aéroport jusqu'à ce jour. Aussi, je voudrais non seulement remercier, mais féliciter la communauté de Kibangis de Montreuil. Juste pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Effectivement, le monde nous regarde. Et par ma présence, je voudrais que ce soit un témoignage de la vivante et distinguée communauté de Kibanguistes de Montreuil, qui m'a permis d'être ici aujourd'hui au nom du groupe Future Trend, que je représente comme directeur des relations des entreprises européennes. À ce titre, nous avons beaucoup de choses à faire et je vous rassure, je ne vais pas être long. Je suis personnellement juste venu faire un diagnostic non seulement de la communauté kibandiste et du Congo, mais par le groupe Future Trends, un diagnostic du continent africain, puisque c'est notre mission et devoir d'accompagner le continent
À ce titre, je vous remercie de permettre de nous accompagner encore quelques jours ici à Kamba, dans votre communauté. Si vous permettez, nous pourrions faire 3 Oyez Montreuil, Oyez Montreuil, Oyez Montreuil, avec peut-être une fanfare. Je vous remercie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre divinité, signe de Dieu, de la terre, en la terre, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous avons arrivé autrefois, de 3e fois. We are here for the 3rd time. Toye Valamisatu. To show we are with you. Puna olasake tozana bino. We were with you Tozalaki na bino from time immemorial banda na memorial. and to the future eternity. Pe tozana bino pour la éternité. We are faithful to you. Totika la fidèle na yo. We are faithful to the people of Kimbangis. Totika fidèle na communauté kibangiste. We are humble servants of the black civilization of Africa. Toza ba humble serviteur de la civilisation noire et Afrique. Na humilité nyo. We come here with purity of motive. Toye awa ma motif pur. Not me, I don't matter. Ngate You matter. The important. destiny of Africa matters. Destiné Afrique des importants. The rise of Africa matters. Élévation Afrique des The importants. leadership of Africa in the world society matters. Leadership ya Afrique na société mondiale. Each time I come, Touro na ye. Sir Omo, Mr. Simon is with me, and Madam Chaque Omo fois is na with me. yaka awa, Monsieur Simon azala toujours nanga omo They ya respect papa. their father, Simon, Papa Simon. Mais respect na sa dignité papa Simon. And we have 2 friends from the last time, second Toza pe time. na bato mosusu o ba ye Madam awa ba Armin pour la deuxième Arhami fois. and Joshua Mama from Armin, Washington Papa DC Joshua. and from Moko auti Washington, mosusu auti Suisse. Europe, from Europe. Switzerland. And we have 10 new friends Pe toza na 10 personnes ya sika o balandi biso. from France, Mosusu auti US, France, Iran, Amérique, Iran. even our special spiritual sister, Même Sister sœur Teresa spirituelle na from biso Kenya. o auti Kenya. And we have all of them again in humility Et puis baye bango nyonso tu baye komikitisa epa na bino. for the work that our beloved Papa Simon started. The great work that first Papa Simon started. Papa Simon abandaki. He gave prophecies Alobaki prophétie that the nations will come here que ba nation ekoya awa. and many more will come here. Pe ebele bakolanda. We are only the first few. Biso tozali kaka bato ya liboso. The world will come to learn from Kamba, New Jerusalem. Mokili mobimba bakoya awa po ete bayekola epa na bino bato ya Nkamba, Nouvelle Jérusalem.
Sir Jason here filming you and Madam Jill are taking the documentary to all over the world. Jason, Papa Jason Awazo, filmé bino ba osala documentaire sur Kimbangiste po ete balakisa ngo mokili mobimba. We come here to commemorate with you Toi awa pona commémorer elongo na bino. the ascendance to heaven Po ascendance ya tina likolo. of son eminence Papa Diengenda Kuntima Joseph, Ya son éminence Papa Dengenda Kuntima Joseph. because you know when the soul leaves this life Po ete tang molimo elonga na vie oyo is much more powerful. et comme beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. He is watching over the church that he founded. Azoli kotala lingomba oyo asalaki. He is watching over the destiny of Papa Simon Kimbango Kiangani, who is leading us to the new era. Azotala Papa Simon Kimbango Kiangani o azali kotambisa biso. When first I came here, Tant nayaki awa mbala liboso as fulfillment of prophecies of Papa Simon, ezalaki bilaka ya Papa Simon. our divinity said, Sa divinité alobaki there is a reset. Reset. zali ebandeli. Things all started. Makambo nyonso tu ebandeli. He said, we will accomplish the destiny in the fourth generation of the leadership of the church. Alobaki ke to accomplir prophétie ya 4e génération. We will not wait for too far in the future. Tozela susu tango molai te. Only 10 years, only one decade. Tozela kaka 10 ans. The entire Africa will rise Afrique mobimba ekotombwama. to be equal with America, Po ete ezala equal with Europe, niveau moko equal with Europe, China, niveau moko na Chine, and as wealthy as the Arab states. et puis aussi riche que la nation arabe. This is not a false hope. Po ezali espoir ya This is lokuta. God's will for you. Ezali volonté ya Nzambe mpo na bino. It is your destiny. Ezali destiné na bino. It is the destiny that you don't wait for us. Ezali You accomplish it. ezali te ke bino bozela biso bino nde fo bokokisa ngo. You are not receivers, you are givers, you are contributors. Bozala kaka te bato oyo bakoyambaka bino nde fo bopesaka bino nde fo bocontribue. I said, from among you, the children, spiritual giants will arise. Na kati na bino bana bazali baza ba esprit géant. Each one of them will be the bright star for the world of humanity. Moko na mona bango baza ba étoile oyo kosunga humanité. From Kamba, À partir ya Nkamba, spirituality will spread to the world. spiritualité epanzama mokili mobimba. That's why we are here, Yango wana tozali awa. to show to you. Po ete tolakisa bino. We come and we come and we come Tobana and koya we kaka will come. mbala na mbala. Because we believe in Papa Simon Kimbango Kiangani and his divine destiny. Po tondimi Papa Simon Kimbango Kiangani na destiny na ye oyo ezali divin. We came from outside. Biso touti libanda. What we pray for the unity of the Kimbangist church people. Biso tozosambela mpo na unité ya église kimangiste. We pray for your faith always grow and grow and grow. Tozosambela mpo na kondima na bino e continue kaka kokola. We pray that you are faithful to our Papa Simon. Tozosambela ke botikala loyal na Papa Simon Kimbango This Kiangani. is not my job. Ezali mosala na nga God te. told me to tell you. Nzambe nalobi na nga nayebisa bino. I didn't plan to talk this sentence. Na planifaki te ke naloba maloba oyo. Yeah. My speech today is short. Discours na nga lelo eza mokuse. I only will say new era is coming. Na oloba kaka ke nouvelle ère eza koya. The government of all African nations are opening up. Gouvernement ya ba nation africaine nyonso ekomi kofungwama. They will be listening to the voice of the people. Babanda koyoka mingongo ya bato. Whether it is in Kenya or Ezala na it is Kenya, in any nation, whether it is Kenya, Congo, or it banation is, nyonso ezala Kenya, Congo, in, let's say, Burkina Faso, ezala Burkina Faso, anywhere. The bisika people nyonso. are speaking.
Batu bakomi koloba. But Peuple ekomi we koloba. cannot have the rise of Africa Mais peuple, nation, to Afrique okeyi kotomba te. if we don't have spirituality, Soki tozali na spiritualité, morality, moralité te, selflessness. bomoko te. We have to show the new Jerusalem, Il faut tolakisa Yerusalemu ya sika. not the city of New Jerusalem. Cité ville ya Nouvelle Jérusalem It te. is the spiritual civilization of New Jerusalem. Ezali civilisation spirituelle. What news do I have? I have the news that many nations are now understanding that they have to respect Africa. Sangoni naza nango. Naza na sango que ba nation ebele ba yebisi bo que il faut ba respecter Afrique. The US, the White House, the US National Security États-Unis, Maison Blanche, sécurité nationale de la Maison Blanche. has high regard for the elevation of the nations of Africa. Baza na respect makasi pona butombo ya nation africaine. I talked to many Arab leaders Nation na ba leader ebele ya monde arabe. 1 month ago, 2 months ago Il y a only, un mois, 2 mois passés. from April 6th that we were here. Banda tozalaki le 6 avril. Our dear brother Joseph Lohanga and sister Sylvie were with me in Dubai. Bandeko na biso papa Jospin Loranga na mama Sylvie In bazalaki every na conference, in every ba summit, conférence nyonso we talked about Congo, to lobaka makambo Congo. but we talked about Kamba. Mais tozolo We surtout talked makambo about New Kamba. Jerusalem. To lobeli makambo Nouvelle We talked Jérusalem. about how this group of people have been trained spiritually by Papa Simon and the order. Tozolo blandenge bozui enseignement spirituel ya sa divinité papa Simon Kimba Okiawani. They are marveling at you. Baza na isengo makasi They are admiring you. bazoko admire bino makasi. That's why you see the Mondele, the whites who are bowing down before you. Bamondele baye po ete bafukama liboso na bino. Not only me, Ezali kaka ngai moko te. our brother Francois Ndeko na Gosset, biso François Madame Simon Na- and Madame, all my delegation, delegation they come here with love. baye awa na bolingo. Not easy to come on a wheelchair. Eza facilité kana chaise roulante. 30 hours from Aux America, États-Unis, maman handicap. 10 hours to Kamba. Attends, bana Kinshasa kamba pendant 10 heures She de temps. comes with pure love Bolingo ndim tememi awa. to see you, Po ete amona bino. to touch you, Po ete to bino. understand the education that Papa Simon has given you, À comprendre mon kimbango apesi. and to go tell the story all over the world. Po ete ye pe ake mokili mobimba. As young Papa Simon, Neti papa Simon the ya third is o aye liboso na bino. the grandson of Papa Simon. He now put the whole Kamba on the digital world. Liboso to azwaki comme ça. Digitalization of the church. The whole church now is on digital. You saw the Église video. mobimba akomisi yango adigitalize yango bato nyonso mokimba bamona sikoyo kamba Jérusalem na temple na kati ya internet na baplateforme digitale. He made the first round. Asali video na ye oyo aolakisa bino It's the three-dimensional video. You en can go 3 inside it. dimensions. Three-dimensional. En 3 dimensions. Now, next time he comes, Bala It is- matanga oya it is online. ekozala déjà bomona yango ekozala disponible na bainternet. Not 20 people come here. Donc esalaka ezala kaka 20 personnes te baoya awa. 20 million people can go in their human avatar Mais à and see. travers réseaux sociaux, 20 millions de personnes ont la possibilité de Rolanda Kamba, na temple, na temple, à travers la plateforme digitale. Notre divinité. Sa divinité. Before we leave, Avant Tokende, we want to show you Tolento la Kisayo. the video Vidéo, of the museum. il y a musée. Every item, holy item in the history is already in digital. Article nyonso eza na kata musée eza écouté déjà la plateforme digitale pour bati nyonso mokili baba mona. So
They are serious. baza très sérieux, They are dedicated. baza vraiment They are working for you. bango bazo travailler pour na bino. We have a team of 50 people who did the digitalization. Baza na équipe ya 50 personnes bazo travailler butumo et pour na bakokisa likambango. Some of them in Germany, Bamusu baza na allemand, some of them in Sri Lanka, bamusu baza na Sri or Lanka, other near the India, bamusu baza na Inde. and even 20 of them in Malawi. Young engineers who write software. 20 ingénieurs baza kuna na Malawi bazo travailler dur butumo. Once it is totally finished, we want to surprise you. Tango ekosila tokolakisa bino. We will show you how we don't need to wait for the outside world to come to New Jerusalem. New Jerusalem has gone outside on digital. Tokolakisa bino ko ezali karate ke tozela ke mokili mobimba baya na kamba Yerusalemi, me Yerusalemi te tozo mimango mokili mobimba bamona ngo ba vivre ngo. The whole church, outside and inside. Église mobimba libanda pe kate. As you see the church three-dimensional, Tant bomona ngo en 3 dimensions. your human digital can come here and pray. Ekosala neti sur le plan digital, bon kota na kati boza neti bozo vivre na kata Yerusalemi. We will make sure President of America will get the digital version of the church, the museum, and the whole city. Tosa nyonso po ete président ya Amérique azwa plateforme wana o esala ke a vivre ba image ya nkamba ya musée na Yerusalem ya sika In 3 months. en 3 mois. Before coming here, Avant toya awa, they will be inside in their human avatar. et vous avez la possibilité que beaucoup na kati ya plateforme digitale pour bomona kamba musée na temple. We give it to their national security, we will give it to their White House, to all the top leaders. Maison Blanche na ba leader nyonso to a niveau likolo. And our brother here even doesn't know that he's accomplishing even much higher destiny, even though he knows. Ndeko na biso awa ayebite me azosala makambo minene ayebite ke eloko azosala yokine mokili mobimba. There is a big spiritual heritage and history. Héritage spirituel la munene o ekopanza From Kim Pavita, koma na the mama sacred Kikavita lady who sacrificed and was martyred o azaki sacrifié azaki martyr 400 years ago, il y a 400 ans passés. to Papa Simon Kimbangu, Ti na papa Simon Kimbangu who was in prison 30 years o akota boloko pendant with 30 ans. all the acid beating Na running. ndenge babetaki babwakaki mangu 150,000 Kimbangis martyrs. 150 000 martyrs kimbangistes. They are with Papa Simon, they are with Papa Tiengienda. Yes, they are with Bazali na all papa the Simon, spiritual souls bazali na there, papa Tianginda, bazali na esprit nyonso bazaki and they are awa guiding future generations. pe bazali na ba génération future. Our Baha'i community in the whole world, Biso communauté na biso ya Baha'i mokili mobimba we have same spirit, toza na spiritualité moko Of na bino unity. ya unité oneness, ya bomoko service to the world of humanity. mpona koservir monde na humanité. The time for the black and white to be one. Ntango ekoki po ete mundele na mutu mwindo bakoma bomoko. The time for the black and the white and the yellow and the red and all the civilizations to be one, as Papa Simon said. Ntango ekoki po ete mundele mutu mwindu po jaune po rouge tokoma bomoko ndenge papa Simon alobaki. As also His Holiness Baha'u'llah, he said, the earth is but one country and mankind its citizens. Ndenge sa divinité Baha'u'llah o azali prophète ya religion na bango alobi ke ntango ekoki ke mokili ekoma na bomoko. The earth is only one country Mokili monde ezali kaka mboka moko. and all humanity is the citizens of this earth. Et puis humanité nyonso ezali ba citoyen ya mokili. The black will rise, Bato mwindu bakotombama but not in anger, me na kanda te, not in indignation, me na indignation te, in peace, me na kimia, in love, kimia.
Kimia. Kimia. And the black and the white will be united not only in Africa, mindele na bato mwindu bazala uni et uzala Afrique but also in America. uzala pe bongo na Amérique Their dignity will be restored to them. pe uzonga It is not only about the leaders, ezali kaka ba leader na biso te and this is my final word. oyo ezali loba nanga suka It's about the masses of humanity. oyo ezokonte eza masse ya humanité It is about the underprivileged. eza mpona bato oyo baza moins privilégié It's about the suffering people. ezali mpona bato oyo bazali kosouffrance 1.5 billion people in Africa, 1,5 milliard ya bato in the population village area. bazosouffrance They are in trouble. baza na They are pasi in difficulty. baza na badifficulté It will change within a very short time. nyonso wana ekochange na ntango mokuse Only within the ministry of the sign of divinity, Papa Simon, only in that period. nyonso eozala kaka soki tolandi papa simon kimaonkera ni sa divinité Before he goes oyo ezali liboso na bino and joins his father, before he goes and joins his grandfather, avant ye ezalaki papa na ye avant papa na ye ezalaki koko na ye papa simon you kimaon will see how Africa changed totally. bomona ndenge afrique ekochange totalement This is the great news. oyo ezali sango You know, in the Bible says the most great announcement nde na bible balobi nouvelle la grande nouvelle is the unity of the nation, la plus ya nation is bringing the kingdom of God on earth ezali komema bokonzi ya likolo awa na se to establish the invisible New Jerusalem in the visible New Jerusalem. kosala ke jérusalem oyo ezali invisible ekoma visible na miso ya bato nyonso And to spread the New Jerusalem to all over the world. mpe kopanza yelusalemi ya sika mokili mobimba Other was no value voici oza na valeur te if only one physical facility is New Jerusalem. soki ezali kaka ke bato bayebi ke eza kaka awa donc eyebi neti na mokili oza na valeur te If we want to have the whole world united, soki tolingi ke mokili bazala na unité the Kimbangis, the Baha'i, the Bakimangis, Muslim, the Christian, the Baha'i, Jewish, all the people united, bajuif bazala bomboko we don't see us as different. tozali différent te I am a true follower of Papa Simon Kimbangu Kangani. nga nazali I'll try to be a good follower. je suis chrétien donc nazolanda papa simon kimaonkerani et puis From the naomeka first nazala time. From the chrétien ya first solo time. depuis baliboso He said, Dr. Farzam, come. na baliboso alobeli na nga dr fazami yaka 1 second, I said yes. ntango nayoki bongo mbala moko nandimaki First time, second time, third time. baliboso deuxième fois troisième fois na ye lisusu Even next time, the same. basima na koya mpe lisusu Our service service na biso for the black race ezali mpona is bato mindo genuine, ezali ya solo is real, ezali is réel spontaneous, ezali direct is permanent, et puis eza permanent and it will show results. et puis ekolakisa barésultat Thank you very much. merci Thank you very much. Sa divinité, signe de Dieu sur la terre. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Boyoki siko mdende alobi. Moli fanfare baimeli bango. My God is Kimbangu. My God is Kimbangu. Hey, anglais. Elenge. My God Kimbangu is good. Yeah, my God Kimbangu, he's good. Yo nzambe na yo nani? Telelenge boy. Bon boyeki makambo nyonso balobi. J'espère que bolandi. Bandeko langa esala pe bien.
boya bomona bino moko eke oboyo kaka baokosa bino kote boza ya nkamba Nouvelle Jérusalem des fins baokosa yo kote oza penza so kanisi peneke nzamba aza kuna rien nzamba ate nzamba aza na nkamba bazokosa yo luka olanda tata na yo luka olanda nzela na yo. Merci, ciao ciao, vos abonnés, tout le monde, à la prochaine, bye.